Et voilà, merci, na fidélité et confiance. Bosoko va copier sa émission Kindoki Politique. Mbote Nabino. Bonjour, bonsoir, réseau dépendre na Wapi Bisika Bozwami, Namboka, Nini ya Mokili Bisika Bozolanda Biso, partout dans le monde, en tout cas, to Pesibino Boye, Bola, mon émission Kindoki Politique, Yamoko Nalelo, Tozabongo le 7 septembre 2021. Wapi Tozo enregistré émission Kindoki Politique depuis la ville de Kinshasa, capitale et République démocratique du Congo. Émission Kindoki Politique, et émission Wapi Toebisa Kabino d'actualité politique, PAWA, to discutaka na elongo na ba expert ba scientifique pe ba tu ya ndenge na ndenge ba politique ba tendance nyonso to yambaka bango awa pona ko yebisa biso nini ezoleka na mboka nini ezosalema nini esengelaki esalema pona bolamu ya mboka na biso to yebike lelo eza date moko historique ezo rappeler biso 24e année ya disparition ou ta disparition ya Mobutu Sese Seko roi ya Zaire roi ya zalaki bongo moko ya ba président ya RDC deuxième président Ngena Loba oyo atika biso uta le 7 septembre 1997 actualité lisusu mususu ya mboka na biso ezali que depuis un certain temps bazo telemina ko dénoncer exploitation illicite ya ba minerais na est de la République pe société, organisation et société civile, il y a qui vous va exiger expulsion du territoire il y a RDC de tous les sujets chinois impliqués, une exploitation illicite, il y a minerai, pe ba o bazali ko ça la violation des droits de l'homme parce que toyebi ki eza na vidéo moko et sorti là qui il y a pas longtemps que chinois bomaki congolais donc esengeli ba continue biso ba kota likambo yango to bosana te que déjà hier lobiele ki premier ministre Yambaki délégation ba chinois il faut ba fongola enquête pour na koyeba nini penza zo salema pe nani za sima ya ba exploitation illicite ou ezo salema na est ya République démocratique du Congo. Alors pour na émission qui nous politique à lelo toza bongo na monsieur Guy Misenga na yelongo tokosola moi mingi na wetali bongo l'actualité politique ya mboka na biso monsieur Guy Venant Misenga pardonnez-moi azali Mopandi Sangope acteur Mopandi Sangope lisusu leader d'opinion et analyste politique na yelongo tokosola moi mingi na oyo tala bongo actualité politique ya mboka na biso mona mboka Guy Venant mbote na yo mbote ndeko journaliste concert. Bonne santé. Santé Zakimia Angolo Nzambe. Lelo yo soki photo banda na sujet moko d'actualité Dio ya Lamuka Adolphe Muzitu na Marcel Fayulu babimisi ya bango calendrier électoral pe balakisa ki yango na presse liboso ya bapandi sango kolobaki ba élection il faut salema le 22 octobre ba pesi ya bango nyonso programme nyonso ndenge esengeli salema est-ce que ezali droit na bango ko sala yango est-ce que ezali mabe ko sala yango comment est-ce que yo ozwaki likambo ngo zo analyser ngolo lengeni bon ndeko Naomi to kamwa kibiso nyonso tout que plateforme oyo Lamuka ba bengisa kibiso na conférence aki samedi leki na conférence na se passe na Gombe to ki na conférence alors cours à conférence ba eko présenter biso o ezali calendrier c'est lo bango balobi calendrier wana ndeko permettre seni à organiser l'élection na ba délai constitutionnel parce que bango bazomo lokola tentative ya glissement déjà c'est que régime est à place de l'eau bazolinga ba glisser ba poussa mo makambo ke de mamulai contrairement na calendrier ndenge tiami selon constitution na biso alors bango ba talisa ki biso o ezali calendrier selon bango ba confectionner mais tant to zui calendrier wana to tali yango malamu to ko mona ke calendrier est vraiment serré. On peut peser. Le calendrier n'est pas aéré. On a plus de temps aussi. Hein? Naomi, déjà, toi qui as une question, est-ce que bazan a qualité? Bazan a qualité ou anaté? Parce que bazan calendrier est ba membre ba animateur ya seni bango ne va proposer biso calendrier dans les délais za musala na bango d'où les lois sengeli basa to saneni ba politique ba animateur nyonso to sali confession religieuse ba politicien ba entériné ba animateur asianini ya seni basala na lombango parce que tande ezokende
en fait que animateur ba proposer biso calendrier o ekozana délai yango nde musala esengeli salema ndeko Martin Fayulu na ndeko Muzitu bazwi initiative o eza siko na ndingisa na bango te ozo na ba prérogative na bango te ko proposer biso calendrier na banda ko loba déjà calendrier on peut ba proposer wana ezo l'exapenda mu PPT makambuza tellement coincé à telle sorte que tozoe batendenge ni kolekana parce que bato ba esengeli basala musala na ndeko Naomi eza bato eza ba machine te eza na misala esengeli bato bazwa ba avion et puis son azui avion nzoto yango moko pe le magon eza nzoto eza ba machine te. Alors moi je pense que calendrier est trop aéré, il a fallu tika moi temps et puis ils ont la prérogative de de toutes les façons ezaka kosakana ya pas. Mais est-ce que quelque part petit Sami que moi Lamboka Zwali Kanesi à réfléchir à zomona mabe moko ezoya à prévoir déjà est-ce que petit Sami quelque part mais na pas soto zali ko prévoir ezate ko na calendrier na uti ko loba so ito limito prévoir ezako ko lamusa ko benga ba confession religieuse oti siko bazoko ka komitia ko pesa ko loba nini munoko moko te siko donc ba se mettre d'accord ba pesa biso ba candidat o bango moko ba sepeli et puis ba yi politique ba censé à entériner basa nini ba entériner rapidement nde eloko singeli siko biso to sala soki ba moni glissement ko uta wapi za tango animateur ya seni ba mona nanu te. Alors tout éveillé de bato singi basala musala wana basala ngo d'une manière rapide afin que tous les animateurs na niveau aseni pour qu'il va proposer biso calendrier. Ce qui va proposer biso calendrier ou est respecter délai constitutionnel ou est respecter programme ya constitution des places to kona suko télé la bango et puis ko sa bango awa boete boko sala bo. C'est à ce moment là lelo na kanisi za pena tenter bandeko babeti libanda neti ba mezani tango nyosto ko beta libanda. Et faut qu'on rappelle que déjà rentrée parlementaire est déjà pour ce 15 septembre. Alors je crois bien que kozana kati ya ba ono so ba kolobela ba eli nationaux pour faut que bo sanate que tozo que déjà na fin de l'année en 2021 en tout cas en 2022 et puis 2023 dans 2 ans là est-ce que seni okosa nyoso esengeli pour koto ke na mapona Assemblée nationale rentrée parlementaire au ezali ezaka session moko budgétaire donc toyebi ki ils en bangé belé na kati za dossier seni ba makambo za vraiment belé mais nous tozo kanisa ke ba élus nationaux ba ko zoma kampena na sérieuxité nyo surtout pour que ba mema biso ba pesa biso ba solution tozo zelepa na bango parce que ba problème ezebelé entre autres makambo seni entre autres ba question eza lié peut-être na ba budget il faut ba revoir et tout et tout na ko profiter awa pour que ba député national biso ba kanisana no ko supprimer ba institution mususu eza budgetivore o ezo permettre biso te tozo api mbongo mususu eza ba institution lokwa ba institution d'appui à la démocratie ça la ka musala moko te bazoli ambongo donc na session oyo ba profiter ko kolongola biso ba biloko wana mais ce qui peut ba kanisi que il faut ba diminuer ba trait de vie ya ba institution ezalo ko mwa malamu. Chaque gouvernement aussi appelle ça qu'il kanisi wana ya kolongola moi ko diminuer train de vie à l'état pour que makambo et kende liboso tout le bla toujours la muka wapi balancer déjà appel na bango pour na marche ya le 15 septembre bazo télémena notamment de bazo linga balongo basala de politisation à seni et pelisusu ko télémena système au bango bazali ko benga dictatorial bazali na makanisi ya malamu tope selon yo osomona lolenge kan na lobaki na kansika na plateau na yo awa na bai que bandeko ya lamuka il faut pas comprendre bazana opposition. Il faut pas comprendre na opposition, ce bazana opposition que vous êtes déjà minoritaire, beaucoup subir loi ya ba majorité, beaucoup subir ba décision à majorité. Ya ngonde principe démocratique. Na ebisa ki bango na place ba lesaka batana bango na ba marche de santé à lolenge wana. Il faut plutôt organiser la structure na bango le quoi décider à quand ça déjà n'engena ko se planter partout dans le territoire union surtout la République ndenge moko pena nouvelle là pour qu'on a ba échéance électorale ezoya libuso ba ko ba député belé c'est à ce moment là ndé ba ko pesa biso ba leçon c'est à ce moment là ndé ba ko proposer biso makanisi bazana ngo pour na mboka mais les conditions à présent ba ceux qui ba linga ça la marche de santé net na ba ki tour libuso mko ko za les kangami et tout ils sont libres question ya ko
désarticuler quand même système circulaire. Comment ça fait que mon bec au prévoir yango ceux qui les cambezo salama et zo sepélisate ko revendiquer. Mais dans ce contexte tozali mon bec peut qui ça la marche mais dans contexte tozali de Konaomi cette question là n'est pas débattue dans la rue, cette question là est débattue dans l'hémicycle traitement dans l'hémicycle et puis traiter qui yango déjà voter pena loi siko ba rapporter za bato baza majoritaire na kati assemblée nationale donc na minute ko tambolisa ba congolais pamba na balabala et ko pesa solution mon côté parce que congolais muta ko réclamer teo ils a population to pesa qui déjà représenter dans l'hémicycle débattre là-dessus trouver nini et puis loi déjà mais comme un consensus il y a ko vanda ko solo la concertation entre terre politique et ko même solution na revendication nde makambo umisaka Congo na kati ya pasi yango wana. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un couac, il faut élargir le champ, il faut benga batmusu pour pas côté dans le système. J'avais dit ça autrefois ici, ce qui entraîne la République démocratique du Congo dans la bourde, c'est tout simplement lorsque il y a une catégorie de gens où il va bloquer le système pour que balukandenge ba côté na makambo. Mais na ça que état déjà les gars parce que chef de l'état a fungula ki chana consultation, bayaki bazana ba faire basala musala tina suka mandala bango so esi to évaluer bango soki bakozala à la hauteur te peuple congolais a cause ba responsabilité na voix ba urne voix démocratique et puis to kotia bango libanda to pesa ba sous chance yango nde principe o démocratie pe conscient na biso ezosenga outre que ça Ndila msuizalité. Nous avons on a monsieur Guy Venant Misenga, azali journaliste et analyste politique, na ye tozo débattre sur la question d'actualité. Le oyo tozo le bien de Kambetali ba exploitation ya ba minerai ou ta moko ya ba confrère na biso abimisaki di Kambango et pe 6 mois pe makanisi bato ebele ba lobelango récemment chef un gouvernement zaki na quelques délégations ya ba chinois pour na kolupandenge nini ko sala que ba luka ba sala ba enquête nana pesa ba chinois na esika ndenge nini salema apparemment gouvernement pesa vraiment na makanicité na makamuni les autres makuna et puis récemment na otaki olobango ne bandeli que société civile a sengi que gouvernement a bengana ba acteur chinois mais ceux qui gouvernement obengana bango na kotse bango wana na vandise bango wana na pesa bango ba site wana likanisino étant que moi na mboka au monde question ya ba na fanda kana ba chinois te mais question ya ba expatrié question ya ba étranger na sol na mabele na biso ba congolais et ça la biso passe ndeni ni bazokotaka wapi parce que il y a pas longtemps to moni nani le général Silvano Kasongo azo présenter biso ba sujet tunisien au baye ko sala ba bombe et tout. Moi je me demande une question de Konaomi ceux qui zaki congolais na Chine ceux qui congolais na Inde kala mingi te oti komona ndeko na biso moko ba betie ti ememi na liwa parce que balobi anayi ko sala trafic ya ba stupéfiant mais bango bazo la biso bombe awa to bomi mutute ils doivent quand même comprendre à ce niveau là que toza hospitalier mais ba service na biso ya sécurité des jeunes ba honneur ba sala kanini est-ce qu'ils sont là seulement pour na kolia mbongo à l'état ils ne peuvent pas garantir la sécurité garantir na acteur politique yango nde musala bango c'est-à-dire soko l'équipeolobilika moko boye demain bazana yo bakangio na kati ya kasho et ainsi de suite ba komi ko traiter ba traitement moko inhumain mais sikoyo quand il y a des gens qui entrent comme ça est-ce que beaucoup landila bango te koyeba mutu akoti na Congo akoti pona nini aiko sala nini mikoloneza mikoloboni kolandela bato abongo ezalaka te na Congo okuta bato nyonso bazala na Congo eloko bakoma kosala na nyonso na mikate bakoma koteka na matembele bakoma koteka na mafuta alinzanza bakoma koteka tout il faut tout et se permet de tout lelo bakomi na bakoti na bazone mini otuni question malam ndenge nini bakomela kuna ndenge nini basomba pa ko banda otuba bato na bayaka boye tozonga na histoire ya Congo bato na bayaka lokola ba structure ya soutien ba structure ya bani ba asbel bayaka bongo oyebi Léopold II temps pour ya na Congo ayaka ka bongo akosi bakoko na biso na ko sunga bino net bazo traiter bino boye na ko sunga bino pona ba kisi po ya ba nini ya ba maladie du sommeil ainsi de suite akoma pe nganzama akoma ko contrôler abomisa na bato na nini exploitation ya caoutchouc ni tété
journaliste moko loko ande ko aller foka sali documentaire wana journaliste moko Edmond Raymond Morel o a publié livre na Paris caoutchouc rouge na banza ko yebi lisolo wana caoutchouc rouge yango nde révolta siko ba état musupo ba comprendre ce qui se passe moyebi ke ezaka terrible nini exploitation ya caoutchouc awa na Mongala na Équateur bakata bat ba maboko eza so ba sengi yaka na caoutchouc autant oye na ngote bazo beta yo makila bat bazo kufa ezaki pasi. Mais qu'est-ce qui a fait ce que Edmond Morel a dénoncé, a comme un livre pas publié? Église catholique mutu azwaki abana ko degré ska sala ka ba jeune lelo. Mais quand pourquoi ba sala ki angu? Ezaki pour l'intérêt na biso te. Il faudrait to comprendre lelo biso ba congolais que mutu nyoso to ko yene loko moko net azo sunga biso. Une forme de colonisation. Non, c'est la colonisation continue encore mais na ba spending mususu. Donc azo yapona bosonzo azo yapona ba intérêt na bango moko. Lelo komi ko bazo bandika ba chinois mais soko ki kunizaka ba chinois te. Ba sujet étranger baza ebele. Mais comment gouvernement eza ko kamwa apparemment gouvernement ezo kamwa nani aza sima nani entretenant bango so gouvernement yango nangi na ebisa oko mutu ako talibanda te akota mamona ndaku na yo azwa nini aba no changer le nini ba chaîne na télévision asimba télécommande il faut na mutu akoti si apesi ekiti tam sumona na o apesi confiance pour azwa télécommande a changer ba chaîne ezaka bongo donc bato bazuya na complicité na ba Congolais baza na kati bazo complicité ya ba autorité baza na kati ya mboka bangonde bazo kotisa bango mais na niveau tozalinga na limite to fanda et pas ba complice lingi to fanda ne pas ba toyo bazo yaka ko proposer to lingi to kota na mboka to sala ndenge nini parce que au moni leo tozo ganga corruption il a été corrompu tozo dénoncer ngo c'est bien mais tozo bossa na mingi les corrupteurs tozo bossa na mingi mutu ya ko proposer tout dénoncer ba firme wa tout dénoncer ba société wana o ezoya ko yako koyiba kabiso ba minéraux webi que exploitation illicite est à la base de beaucoup de choses à l'est du pays. Là tozo décrier insécurité, là tozo décrier ba communauté zo bunda entre bango exploitation na Kamituga webi zo le kandeni même basi bazana zim sont en train d'exploiter même les mineurs bazo exploiter dans ma condition moko infra-inhumaine la misala wana l'état congolais a délégué une délégation a diligenté une délégation ba kende kuna pour que ba s'acquérir pendant la situation webi que complicité kaka ya ba congolais dans ba société wana ba katipon moyen délégation tayi Kinshasa et accéder ti na carrière wana ezate tindenge bazongaki lelo ministre nan gouverneur plutôt ya qui va jouer décision à gagner 6 sociétés il y a ba carrière mini mais 6 sociétés on a ça représente rien pour le moment ba recommandation net biso na CGDEC parce que je suis coordonnateur aussi il y a structure CGDEC biso na CGDEC dozo recommander asko ba suspendre nano ba autorité nyo surtout baza cité na makambo wana parce qu'il faut complice ba suspendre ba on a ba fonction na ba ça dit si tu es député suspendu. Si tu es ministre, suspendu, ce que ça boy, bah suspend, bah autorité. Donc, ce que bah cité comme bon quoi. Ça dit, comment on va citer na baline, ceux qui comme on les alliés donc bah suspendre, nan yo na fonction na yo. Et deuxièmement, kozwa sikoyo ko kanga ba carrière nyonso wana. Toutes les carrières il faut ba kangango, ba fermer ngo pinza l'état fermé. Et troisième proposition na dire que ko expulser ba sujet wana, ça dit ba chinois, ba brésilien parce qu'ils ont même na bunya partout. Ko benga na bango nyonso tout na territoire congolais ba zongi pa na bango. Ça dit ba asimba ta valise ka ndenge ba kuteli sona kilote azongi pa na bango. Voilà la troisième proposition. Quatrième proposition c'est ça ko diriger une équipe pour na ko sala ba quête. Équipe wana to lingité ezala na ba politicien bango moko. To lingi équipe wana ezala constitution na ba structure ya société civile. Ba ça la bloc ensemble to enquêter toyeba ce qui s'est passé pour que tu établir ma charge na lingi pour que problème est la solutionner ndeko Naomi ezate to bandaka ko ganga likola bandeko na biso ils sont complices et tout il faut tous à la prudent parce que mutu alingi mabe na biso azo détourner biso contre biso moko c'est-à-dire azo inciter haine envers biso moko azo inciter division envers biso moko pendant que toko se protéger toko ça la sous bloc mo pour que to ça la face contre batwana okozala d'accord nanga à chaque fois ba rapport ebimaka ba rapport international okoyoka keno il y a autant de Congolais bazana kati ba corrompu mais jamais ba isa biso ba corrupteur bazaka banani ba isa biso ba keno il y a un groupe de Congolais bazo travailler à connivence
na ba rebelle pour que ba bande na bango. Dites-nous aussi qui soutiennent ces rebelles là parce que bazwaka biloko, bazwaka ba armement et puis bazwaka ba teni nenge nini. Donc il y a toujours à ce stade ici, bande na biso ba journalistes et ba analystes politiques congolais surtout il faut briser silence pour que abanda ko dénoncer les firmes étrangères, on a dénoncé celui qui vient proposer la corruption, le corrupteur. On a dénoncé la société qui a biso ba minéraux na biso to benga na bango nyonso tout na. Madame otangi bato baza ba responsable makambo nyonso otangi musala aner et sengele sala ba pe ba service mususu motangi ba journaliste te po likambo ngo bimi makasi po moko ba journaliste uti libanda ya bimission et bo ba journaliste a na kati ya mboka na biso. Kasi na ebisio no ko bato ba sala musala te ba tozala ba journaliste avernet yo bo sala musala bino kitoko to sala musala biso pe ba journaliste nyonso tout na corporation ba exemple zebe na otanga ba komba bato mususu a te mais to sala musala na biso na niveau. Qu'est-ce qui nous manque pour que to komati na niveau na le moyen c'est qui nous manque ça ba condition d'abord omoni ba condition ya ko sala musala ba moyen ba condition peut-être financier ba condition sécuritaire n'est-ce pas parce qu'il faut comme makuna toko kiena ba zone ti wana ozala merci à beaucoup de choses. Mais il faut la sécuriser pour que comme on a paix à l'aise to mener ba quête nous allons ba investigation belé ba tozana ba na nani ou ya boso na poti Israël mutombo mais ba condition ba sur ba condition sengeli ba au moins non ba condition mais l'état congolais biso za quatrième pouvoir nous aidons l'état congolais n'est-ce pas to ça la pona mboka alors l'état congolais faut mettre ba journaliste na ba condition sengeli ezate okanga biso arbitrairement ezate okanga biso parce que to zumwa to traiter information na anglo bino bo sepelité ezate parce que to analyser makam na ndenge bino bozo zela te ndebo kanga biso il faut bon mettre sur ba condition onde ko Naomi que ceux qui makamba bongo yo salema to koma parce que biso na makoti ya koyeba parce que to ko interroger peuple to ko interroger mutu surtout pour to ba problème ezana niveau. Merci beaucoup et alors comme monsieur ezali sous que ba sujet sinon on a ba vendre à l'aise alors qu'insécurité dans est donc bon ba na bon problème té apparemment ils sont bien baza protégés te dis ici eza banda c'est un réseau alors eza réseau mafia ils sont bien protégés côté bango bazali insécurité ezate donc jamais on kufate yo omoni na Kinshasa wa omona ka mundele te ya mundele pena poso penda ya pembe bona Kinshasa ko tambulo omona bango te mais ke na est ngaza muto est baza ebele kala mingi te awa ambassadeur alongo Italie Kinshasa tinenga komi na est na Goma muto ayebite même ba service na biso ya sécurité eyebite makie kufila kuna akomi kuna ndenge nini talaka degré ya légèreté na niveau ya sécurité yango tozo benga honneur yango tozo benga ba DG ba service nyonso tu wana ba ko sala musana bango ndenge sengeli ba sala musana bango ndenge se batika ko tifanda na makambo ezanga tina makambo ya mike ba sala penza musolo mboka ezozela pona bango. Petit à petit, tozo kende vraiment lentement mais sûrement vers la fin de cette émission Kindoki politique. Ya moko la lelo tout le dossier conflit parcellaire entre l'opposant, en fait il n'est plus opposant, il est maintenant à l'Union sacrée, monsieur Gabriel Mokia et puis ancien gouverneur ya Kasai Ngoïka Sanji, problème il y a conflit parcellaire ndeko Guy Véran la kakibiso ko yela biso ba document apparemment il est trop sur na kana bango kasi to bo santé que perturbement on est salemaka problème on est banda uta 1996 donc il y a problème il y a le loté et puis ba longola ki na ndakuna c'était un lundi 17 août 2020. Pourquoi s'acharner le lot na ba médias de part et d'autre pour la justice alors que les alikambo ils ont daté de longtemps? Non, pourquoi les lots causons sa faire sur la surface? C'est tout simplement parce que au moni tango ndeko azaki arbitrairement, injustement dans le lengo yebini azaki déguerpi le 17 août 2020 ndeko honorable abimsa abima inanda na lengo na obiso to ye média relaya ki batunyo surtout bayebi le lenga malamu te même ata puku moi respect moi sengeli zala mais l'honorable je dis bien ici l'honorable un député national balongole na bandengi wana sa sommation c'est là où sikwe bani ko ekiete biso
là tu vas s'interroger parce que avant bimisa mutu na ndako ata soki ata locataire na yo ndeko Naomi avant bimisa na ndako il faut avertir ye, il faut penser ye o ba benga préavis depuis na peso 2 mois o bonga mosa nini obima mais ndeko Kassanji ba pesi ye préavis c'est-à-dire ba sommet te ke bima comme ça soka bimi te nde boko ize siko na ba force ba sommet te du coup afandi ba policier ba koti et puis longi ba policier ba kota ki na ba arme loko ba ke bunsa ba ADF na lu ba koti plus de 30 policiers armés blindés ba misa honorable. Mais il a été prévenu ba misa honorable. Mais est-ce que vous évitez que Azaya Cour suprême et pesa qui Rwanda qui en faveur il y a Gabriel Mo qui a depuis 2018 une affaire wana. Affaire wana depuis 2018 arrêt à cour constitutionnelle. Il y a cour constitutionnelle, la cour de cassation au Rwanda qui jugement wana. Arrêt wana ebimi et lobinini. Il y a pas matière à exécuter na kati. Mais après arrêt wana parce que arrêt ngonde mo kiazo tambonango partout là arrêt nazanango ya cour de cassation ba isa ngana zonga na ndaku na ngai et tout. Pour na yeba zongisi na ba droit. Et ça interprétation ya mabe arrêt parce que celui qui a l'habilité à interpréter arrêt à cour eza même cour wana. Engelo banini soki ndeko Naomi okei na cour de cassation et que cour de cassation à rendre jugement. Ok, na on a TGI gombete pour que ba interpréter le arrêt wana. So ko comprendre ngote. Donc il faut zong kaka na même cours pour ka interpréter le arrêt. Alors ndeko Kassanji na bank bango bazaki les ifaki ba bimonanda kwana bazwa arrêt bazonga na même cours. Basenga interprétation et puis interprétation ezali. Ndelo ko mo kiazana ngote. Interprétation ezali na ngo awa. Interprétation ça ba document yango ba document nyo surtout yango interprétation ezali na quand interprétation est lobinini mo ke senga lukande interprétation soit alinga lukate azwa arena yewana ayekende azonga na même cours sa cour de cassation que na comprendre longo bokomia wate boji ko interpréter les. Mais alors il y a le but et ça qui déjà en faveur na comment on a sous pour non senga interprétation. Mais interprétation c'est-à-dire na zo comprendre parce qu'il y a balobi nini babi la cour na rewana babi il y a matière ya ko exécuter zate c'est-à-dire eza eloko ko exécuter na kati ba kolongola bat bazana kati ndaku na bango te pourquoi parce que ndaku wana bazwaka ngwe pa IZBT eza Union de Bac Zaïroise. Bato bazali na kati ndaku wana basomba ndaku na bangwe pa IZBT basomi ndaku na bangwe pa mutu un individu un sujet israélien mais c'est Keller basomba ndaku na bangwe pa na ye ezaki concession mobimba bakaboli na BCC Bac Central asomi ndambu ndeko Kassanji pa asomi ndambu azana document yango yo document ne yango ya ndaku. C'est-à-dire l'État a apprécié le document, le ont reconnaître aux âmes colondako. Alors procédure le bagani ceux qui va établir pour un certificat maman Naomi va établir pour un certificat d'enregistrement il y a le pan moko quelque yo sombi certificat wana et un délai il y a 2 ans. C'est-à-dire ceux qui montent au côté ça recours c'est-à-dire attaquer que le pan wala za le pan unanga et tout ceux qui désirent c'est-à-dire muto akoya sous-souté par le bakiza le pan unangai. Vous comprenez? Alors, monsieur l'honorable Ngoï Kassanji a sombi lupango yo na 2013. Depuis 2013, a ekozwa document na ye ya certificat d'enregistrement ti na 2018. Combien d'années ndeko mo kiazaki wapi? Document tango azui ekomi inattaquable certificat no ko attaquer on parce que tant délai mubeko pesi eleki ndeko mo kiazaki na Congo awa ayebi procédure nyonso tout ça il pas on a fait attaquer na ngina ebiso ke ndeko mokia na ndeko Kassanji batelema liboso a jijité pour que basamba pona lupango wana mais ndengo lobi bandaki kala depuis 1990 na zongo na betelo lisolo bandaki ndenge nini dossier ngo pour que le loko mao mo kialo bezanda kunaye mo kezaka na société na ye ya café état que homme d'affaires société en comme na Sokopro azana difficulté le quoi homme d'affaires yo surtout ake na banque pour que ba pesa ye crédit alors loko la gage azo lupango na nini mukanda lupango na ye ya Barumbu apesa banque loko la gage ba pesa $198,000 ba pesa $198,000 bakazu mukanda bayokani na mokia bakende kobomba mukanda wana certificat et pas conservateur ya titre immobilier au hasard agent à l'état. Vous comprenez? Alors moi qui a se retrouvé na difficulté ya ko rembourser mbongo ta eleki mikolebele
aye kozwa mbongo parce que réforme ya Burundi esalamaki et permettre bambongo ezaka kuna na banque na IZBT na banque na BCDC et multiplier fois 3 alors akoma na mbongo aya kozongisa mbongo ya banque IZB tango azongisa 698 faki suba pesa ye lettre na ye parce que apesa ki gage n'est-ce pas bazongisa la eskoyo mukanda na ye et pour cela que place babombisa ki mukanda pas conservateur à titre immobilier mukanda ebungi mukanda ezaki ka moki ye mo eza 6 personnes bazaki na bamikanda na bango ebungaki et pas conservateur alors mokia ola senga duplicata eza lokwa ngana yo sito bungisi carte d'électeur tozonga kana seni ba pesa so duplicata mokia boya duplicata mokia kenamba moko na justice afunda bank tanga ke na justice nde justice aranda arrêt na TGI Gombe na TGI na grande instance ba rendre arrêt ba pesi mokia raison et puis ba sengi l'état na IZB ba futa mokia 11 millions de dollars. Mais c'est pendant 4 OT, pendant 4 OT, il faut to landa version ya monsieur Mo qui a oazolo baki asoma mapango wana kasiza na kombo ya bande kunya mibali. Mo ki azolo basomba mapango wana asomba we pa nani mo ki azolo na kombo bande kunya. Mo ki azolo ba asoma na kombo bande kunya e pa ya na vente publique et pas l'état na vente aux enchères na vente aux enchères vente publique alors azolo bango parce que arrêt moko boya TGI ba ezaka numéro arrêt wana eza RC 62 470 ya TGI yango nde e exposa ba bien wana na vente publique mais na rappelons na biso awa arrêt o yazolo ba wana o batsaka biloko ya vente publique ezalaka cassé na cour suprême de la justice na kala parce que le kabwana na cour suprême a kasa arrêt au 62 470 a kasa on a arrêt na kasa on a arrêt 009 ya cour de cassation c'est-à-dire to casser vente publique et donc ça ce qui va casser juste ce qui a cassé c'est que si lui-même na so et qui ba casser ça vente publique et tikala ko zalate donc même na kati arrêt 009 au quand même bazo ça même noteur il faut pas annuler même peu na ba document oyo ya zo brandi lelo ki na soma na kuma bande kunanga nyoso comment déjà annuler parce que mais ce que to et comment c'est là si ça et comment annuler parce que arrêt au 009 il y a cour de cassation et cassa vente aux enchères ça dit en 1998 en 1998 donc arrêt makamba vente aux enchères et cela déjà kala na 2002 même TGI moko na 2002 ayaka pe ko casser ko annuler vente aux enchères wana moja ko brand sous ba document na le lote mais ce que tozonga lelo oyo tango bino mosolo bela likambo yango entre le conflit entre les deux personnalités bozo s'attendre na nini et l'autre bozo s'attendre parce que ezan na juge moko ya asa juge président lelo ya TGI Gombe juge Pierrot Bakenge oyebi asala ki procès à 100 jours yende ayeko se met trouble parce que sur base derrière azo se référer na aro na biso ke bakasa oyo arrêt 62 470 oyo vente aux enchères bakasa yazo se référer nango or zaka déjà cassé en oubliant qu'il y a un arrêt 0 RC 009 azo se référer nango pour établir mort qui na ba droit wana pendant qu'ils zaka déjà cassé ne place tozoloba et l'autre doit s'attendre tozoloba boy tozo benga chef de l'état état ko le juge suprême asa nini aya ko arbitrer situation ou l'affaire est déjà na justice affaire eza sous la justice ça dit juge moko boye a tracé makamuselo ba guna et a rendre ordonnance moko boye o ya déguerpissement o zo rétablir moko na banda kuna e sur base ya soubassement moko côté juridique na zo biso place on se référer soubassement juridique na ezaka déjà cassé depuis longtemps. Vous pensez que l'affaire est politicien? L'affaire est non seulement politique, c'est-à-dire nous pensons qu'il y a une main noire, il y a une instrumentalisation de la justice. Soit le juge, je ne dirais pas ici corrompu, mais soit le juge ne sait pas, il y a un dossier malamouté. Soit le juge Baking a un dossier malamouté, soit il y a une main noire où ils ont poussé à ça la mabéwana. Il y a un chef de l'État, un chef de l'État, message na biso eta que si j'ai dit que un chef de l'État na dossier oyo. Un chef de l'État premièrement, azoni sa honorable ngoika sanjinanda kunae parce que azana document ezota sake ezanda kunae lupangu nae asomba azana certificat pour que balo baoza kolo ndaku kolo lupangu il faut zana mikanda ya ndaku o l'État pesio ngoika sanjil honorable azana yango.
donc bazongi na ndako na je crois deuxièmement na ça va recommandation na ngai ndeko Naomi deuxièmement rapidement parce que après besoin ndeko kasa na ndako na il faut pas dédommager parce que le lenge ba ki kolongole na ndako et causer ba préjudice il faut pas dédommager parce que police a isé na professionnalisme était donc il faut pas dédommager ndeko Kassange. Troisièmement, il faut pas poursuivre ndeko mo qui a pour escroquerie. Notre bétro solo an bandela comment expliquer tiki mukanano na banque et que bungi et pas conservateur au lieu c'est l'autre duplicateur au boy duplicateur. Attends, nanyo sotozo lobela pourquoi vous avez une injustice na souti ko yebiso que justice to na justice to même l'interprétation ya areo ya zolo ba 2018 o zolo ba ke eloko ya kosala exacté par rapport ya dossier wana parce que il y a que de cassation mais sur base de quoi de koba kenge juge yo azo se référer na biso azo se référer na ordonnance na jugement za déjà cassé depuis après arena ye moyen on kende appel mosusu exacté donc to na ngwa na niveau to na sous la place mosusu na niveau o eza que chef de l'état akota makambo ça dit peuple faut comprendre que non ndeko Kassange azaka injustement ba benga ndako na injustement donc merci beaucoup nazo si ça ba recommandation na ndako ba que non il faut pas poursuivre ndeko mokia pour l'escroquerie mais rapidement troisièmement il faut pas sanctionner juge au bakenge parce que chef d'état ont prôné état de droit ni ko bakano égalité faisant droit isengele primaire ko na nyonso tout alors o azo sala oyo eza sous état de droit isengela za la sanctionner juge to magistrat azali ko la mibe kwa mboka te isengela za sanctionner to c'est la ba sanction na merci beaucoup monsieur Guy Senge tozale kinao na plateau na biso to si ça vraiment to komina suka kasi to koki aussi ça te aux agents to monaki ba vidéo ya mabe o etamboli na ba réseaux sociaux na lobaki on est bandé awa ki et ça vraiment mabe makasi bana ba aussi s'examiner l'état ba se livrer ba pratique sexuelle en plein état sexuel ba zo filmer et ça li mabe na merci mboka na biso ce qui est donc comment ko ebisa jeunesse par rapport ya ba bavure oyo ya ba problème ya merci et kozalani ndeko Naomi eza passe izo sala biso passe ko mona ba vidéo wana lobby et ça les nga personnellement passe na yo qui cher de moment lili moko boy na somo ouais bi que ba valeur culturelle africaine et comment perdre déjà sens nango et comment perdre il faut to protéger ba valeur na biso ba valeur oyo faut muto la kitoko ba parti monsieur sengeli ba emona na te moi si nde ba wana so ba bandai kolata ba valeur wana eza sous le loté ba valeur wana eza sous le loté c'est tout ce qui nous amène dans la makambo mondialisation so di modernisation qui lelo tout ça ndezo mi biso na makambo tout donc ministre à culture ministre à jeunesse ministre ya EPST et sengeli ba fanda ba kanisa mais plus encore na tuna kakaka c'est l'île basala ya nini oyo ya changement de mentalité et ça la kanini musala ngweza la kanini bazaka tina présidence kuna basala kanini nde musala ya kosala nde yango ko conscientiser jeunesse na biso tozo renfermer plus de 70% de la population congolaise cette jeunesse beaucoup tika biso boete ezaki phénomène kuluna phénomène ujana phénomène bombe le to komina sextap. Ça passe. Mais rapidement, responsabilité à mes parents. Responsabilité à tous les niveaux. Responsabilité, il y a mes parents, c'est-à-dire, mes parents, il faut pas être rigoureux. D'abord, mes parents, il faut pas nous avons des cultures à protéger. Cultures africaines à protéger. Biso, cultures africaines à protéger. Maman, nous yombo ko fa nomita na lata kaneni boso bana ngai. Papa yombo ko fota na zaka na se comporta kaneni boso bana ngai. Totala kanini na télévision lelo novelas. Vous savez que quand on regarde nos villages, on a un problème, il y a boire et à manger, il y a boire et à manger. Mais tant que vous êtes dans le salon, mon famille, papa Zali, maman Zali, namba na mike. Sans que se gêner. Non, vous savez, au moins, il y a un autre côté, il y a un autre côté. L'objet que vous avez posé, il n'y a pas à reproduire. Vous comprenez? Donc, les responsabilités, ils ont vraiment partagé. Surtout que les parents, qu'est-ce qui se passe? Parents, il faut et puis il faut tout le monde un sujet tabou. Au moins, il y a un sujet tabou. Ma maman, il faut jouer penza. Bon, maman, on a ça mon internet scala. Bana biso bakoma musika ozomone mwana boye déjà mukolo na makambo koyeba. Ayi makambo ebele.
donc ba maman si j'ai tabou batika benga mwana ya mwasi sona nae yebisa ye vérité yebisa ye vindenge zokende mokila elo zo subia ba jete za ya ndenge ya bino ya kalate lelo na téléphone bo tu akoti bo makamba tinela naka oyebite donc ba pare faut bazwa responsabilité wana mais l'état peut a construire na mobilisation sensibilisation na ba école bala kisabana iloko esengeli ezatu babiloko ezo excité bana vous savez babiloko ezo excité bana monsieur peut-être que nous meka babiloko c'est la musique d'ailleurs c'est là où j'ai interpellé le ministre anani ya culture parce que même baso mususu eza yango soute alors on a un bâti koyeba ezala suka alingiye kuda mwasi soki bali akolinga soute comme plus na ba bêtise ozo comprendre no o abenga insanité sali na tuna la commission wana ya censure est-ce que ça la kamusala to ekufa hande ko Naomi c'est-à-dire à tous les niveaux ça la clip musu école kate tout ça va conduire dans la population américaine na Amérique ndekuna papa tika na couper amuke mama tika na couper amuke na bana bazana bangwale biso awa to komesana na ngote to kolina ngote za lolenge na biso te bo moto na biso et yango wana à ce niveau que doit faire l'État congolais à sanctionner l'école à sanctionner pana à ce niveau ici où nous sommes l'État d'abord doit prendre des mesures na ndenge makamba bongo sengile zongate yango to zolo ba awa ministre de la culture na domaine na secteur na ye comment est-ce que sengela bongisa na ba artiste musicien na ba clip et tout voilà ça domaine na ye ministre la jeunesse a multiplié ba sensibilisation pour na remettre makamususu en ordre ministre ya EPST parce que le kanikuna isengela zo ba mesure na ba école surtout hier année passée salema qui année apparemment comme belé na ba école isengeli ba zo ba mesure na ba parade bazana parade na ba journaliste aussi nous sommes censés éduquer à chaque fois toloba ba thématique wana et c'est que les on a ba trash matinal hein ba thématique comment est-ce que les jeunes peuvent se comporter comment est-ce qu'on peut s'habiller qu'est-ce qu'un habillement décent c'est que toi on le mélange à des tas à autres quelle est notre culture est-ce qu'on nous enseigne notre culture le lot est comme la turque c'est-à-dire boro utina turki to comme la turque donc culture na biso yemngo maputi la tamara souté donc toutes les femmes sont maintenant en pantalon, toutes les femmes sont maintenant na la télévision au Italie bango moko et puis yango ndezo déshonorer biso. Ngazo senga a préserver culture na biso. Culture wapi mwasi aslata ka ndenge nini, mwasi se comporta ka nini, mwasi tambola ka ndenge nini. Ba culture ya bongo nde tozolinga na mboka na biso. To préserver yango to garder yango to protéger yango pour que to tikala authentiquement Congo auto ebita. Préservant la culture congolaise, c'est ça qui maloba ya monsieur Guy Senga autoza ki na mokola lelo. Guy Venami Senge toza ki na mokola lelo na kindoki politique eza émission d'actualité politique et d'analyse to silisi awa moyena pese kuti maloba su eza te po air et déborder ma singa la bino de kutani prochainement na sujet mususu na invité à Sika toujours avec le même plaisir tika ete kimia eza bota miso pe nzambe abenisa mboka Congo kasi biso ba jeune esengeli to tambola lenge longo bani pour que to batela ba valeur ya mboka na biso pe culture congolaise to kutani lobby pour na émission mosusu bye.